Mbote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai masolona député ya mukolo lelo dimanche 4 avril 2021 eza mukolo ya Pâques lobi bato na butu ba messe pai lo samwe pai bato bako kanisa résurrection à Christ. Est-ce que yango résurrection et sekuna gouvernement masolo tokobeta masolo bandeko nangai pona souci ya bien nanga lisanga bonganga qui fustige du fait que na présidence bato bakozwa mbongo ebele koleka ba fonctionnaire de l'état tokobeta masolo John Numbi ne s'est pas toujours présenté et tikali mbala moko bako juger ye même ceux qui azaté masolo na député ba maman ya lutte de femmes. Il y a eu des UDPS, Lobby Basanganaki, na excellence, son excellence, Maman Denise Loupetou, Masolo, na député. Masolo na député, bande konangai, tantôt Walobi Katumbi a bloqué le gouvernement. Tantôt, non, c'est Fati parce qu'il y a Moutoua Sengaki, qui est représentativité de femmes, tout ça. On va essayer d'analyser un tout petit peu et cette question-là. Comme c'est les dimanches, bien que l'obi va tout le monde, on va dire qu'on a la mousse et comme il est belé comment qui parce qu'il fallait qu'il cause activité à honorable Christelle Vwanga, fallait qu'il cause quand même moi na Botami c'est nouveau né mouvement citoyen, il y a peuple congolais souverain, c'est un terme qui m'intéresse, c'est une vision qui cadre avec ce que nous pensons de la République. Voilà, il fallait à tout prix et je ne peux cesser de dire merci na pasteur Gilles Kibonge qui nous a invités et qui a voulu que nous puissions parrainer ces mouvements citoyens-là parce que il faut bakisaka bande kunanga parce que pour tozabatu ya principe que ceux qui est loko ezaya malam to beti maboko pas mutema mabe même là où il y en a pas donc okomona muntu nyonso ezaka mabe nyonso eza mabe et ces gens-là prétendent, j'ai essayé hier d'expliquer Nakatiwana, Bazo Prone Biloko Misat, voir, dit quelque chose. Balobi, dit quelque chose. Fait quelque chose. Donc, Biloko Misat Wan, Yango Totali Saki Tolobi, Moko Ezakoloba Kosal, un état de lieu de notre situation. Oto, Tunakato Kumiwapi. Yami Bale, ko dénoncer ma bête au komona. Parce que Kobo ya Koloba, eza kozala complice. Yango Frank et Diongo Chamba Lobaka. Ceux qui na lobi na kokufa. Ceux qui na lobi te na kokufa. Malamu na lobape na kufa. Donc, c'est ça. Et Yami ça, tu fais quelque chose. Tokoti kalate toza kaba observateur. Toujours tala bamus. Eh, tala. Mboko bazo sale de côté. Et vous voyez, au kokuta mutoazo piller mboka na yo. Ozo bate ozo benge kutu prêtre. Ah wana timbela, il wana danger. Les jours que les Congolais prendront conscience, ya kemboka oyo to ya kotika mutute. Ceux qui ont lobité, ceux qui ont dénoncé, ceux qui ont salité muto ko salate, mboka iko avancer. Mboka na biso ko avancer. On ne peut pas rester comme ça. J'ai aimé, il a organisé la sortie officielle, il y a mouvement citoyen, peuple congolais souverain PESO dans son église. Parce que l'église, et quand tu causes la caca, et si tu as dormir, il y a que tout le monde n'a pas sinamokili. Cet évangile-là pose problème. Tout le monde n'a pas sinamokili. Bon, on a l'ola to sepela. C'est une prédication à caractère colonial. Oyo, les colonisateurs, bazati ko sale la yango pona kwa dormir, ba congolais pour que bate les mater. Bino bondi makaka, paswana bozomona. Des fois, ba prêtre de l'époque, il y a époque coloniale, azakana bilamba ya ba couleur, ya ebele, mais à somba de couleur moko. Chemise, ya pembe, pantalon ya blanc. À somba yango, azana ngo qui 60. Donc, Akola pendant 2 mois sans que azongele lamba 2 fois.
Mais bino ba komona kaneti ah mon père wana zalaka ne la mamoko l'abbé wana zalaka te azo changer ka so azo changer kolakisa elongi ya mawa pour que quelque part là bino bo mona lokola c'est la même chose. Le peuple congolais n'est pas condamné à souffrir, n'est pas condamné ya komona mabe parce que lola toko sepela te ezandengwana te. La bénédiction que les gens cherchent, c'est sur la terre des hommes. Au ciel, il n'y a pas besoin de bénédiction. Ce qui s'y côtoie, verset wana toche yango tolobite, tomona pasi na mokili et na lola toko sepela. Alors la bénédiction que nous cherchons, ezaya ke bako bénir biso na lola, parce que lola c'est déjà un endroit où les gens n'auront pas besoin de la bénédiction. Tout est rose. Voilà bandeko. Nalinga kitomeka ko réfléchir, totala kaba makamune to komona wa. C'est vraiment important. Yango lelo, biso to ko sala une politique autrement, otolobaka. Faire la politique autrement, eza ko sala o batu basala kate. Quand nous avons commencé pesa moninga sourire. Te wana musala député te. Wana musala député te. Député musala na yeza ko voter mibeko. On a commencé à se poser des questions. Musala député te zaya que député bafuti mbongo ya zamalamu ako sungata mutu mon côté parce qu'il faut voter mibeko. Mibeko ngo ba vota kango pona nini pour le bien-être de la population. Et les lois viennent répondre à un besoin existant. Un besoin de la population. Quand une loi ne vient pas répondre, yango bomoni lors de notre intervention au Parlement, Mukolo Oyo, il y a séance passée, il y a débat sur le calendrier. Voici ce que j'ai dit. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, je prends la parole. Ici d'abord, je commence par le message que nous avons suivi tous à notre entrée et je vais vous faire la lecture de ce bout de papier qu'on m'a remis à l'entrée. Peut-être que chacun d'entre nous en a eu. On dit ceci: la communauté Nande Bara-Tianganda alerte à l'Assemblée nationale, honorables députés et sénateurs, la communauté Nande exige l'inscription de la situation sécuritaire des massacres de la population de Beni et Irumu parmi les matières prioritaires de la session parlementaire de mars 2021. Honorable Président, nous ne sommes que des représentants dans cette Chambre. Nous représentons cette population qui vient souvent nous attendre à l'entrée. Et quand il y a un message donné, Honorable Président, j'estime qu'on a tout intérêt de prêter oreille à ce que ceux qui nous ont mandatés nous demandent de faire. J'ai aimé l'intervention de mon collègue Ndombati, qui insiste sur la situation à l'Est. Ils sont là, ces gens en train de crier. Et personne n'a le temps de les écouter. Nous allons débattre ici sans que nous ne puissions insister sur l'inscription de la situation des massacres à Beni, à l'Est de notre pays. Honorables députés, chers collègues, à ce que je sache, la parole de l'État que nous utilisons aujourd'hui a comme soubassement l'aspect sécuritaire. Voilà pourquoi je demande à notre bureau, à vous, chers collègues, d'écouter les cris de nos frères et sœurs qui crient tous les jours à Beni, dont nous avons fait l'habitude.
Ce que nous avons estimé que c'est déjà de trop, nous oublions chaque fois que nous sommes ici. Alors qu'on ne sera jamais en paix si l'Est n'est pas en paix. J'ai lu un papier. Honorable Président, la deuxième question que je vais aborder. Nous avons ce calendrier. Le calendrier que nous avons, j'ai vu quelques matières, comme quelque part là, on dit en attente des observations éventuelles du gouvernement, en attente. Nous sommes à l'article 143 de notre règlement intérieur. Alinéa 4. Voilà ce que notre règlement intérieur dit, honorable Président. Elles là, ce sont les propositions. Elles sont, avant délibération et adoption, notifiées pour information au gouvernement qui adresse dans les 15 jours suivants leur transmission ces observations éventuelles au bureau de l'Assemblée nationale. Passé ce délai, ces propositions de loi sont mises en délibération. Honorable Président, nos lois là, ou nos propositions, qu'on dit nous attendons l'avis du gouvernement. Mais il y a un délai. C'est depuis le mois de mars que nous avons proposé cette loi parce que, tel que nous sommes là, honorable Président, chaque une heure, il y a 3 femmes qui meurent lors de l'accouchement. Voilà pourquoi, honorable Président, nous avons proposé cette loi. Et le rapport que je donne, ce n'est pas mon rapport. C'est UNFPA qui le donne. Donc, si nous faisons ici 3 heures de temps, sachez qu'il y a 9 femmes qui sont décédées lors de l'accouchement. Et nous attendons, nous sommes au-delà. Ça a été annoncé par le bureau qui est parti au mois de mars de l'année passée. Nous sommes là, nous sommes toujours dans l'attente de l'avis du gouvernement. Alors que c'est juste 15 jours qui est donné au gouvernement de réagir. Il ne faut pas que le gouvernement nous prenne en otage et que, non, chaque fois qu'il y a manifestation, on dirait que les députés ne font rien. Voilà pourquoi, honorable Président, je propose à ce que vous puissiez tenir compte de la priorité de ce que nous sommes en train de faire. Je ne suis pas d'accord que vous puissiez dire qu'on va voir les matières utiles. Il n'y a pas de matière inutile, honorable Président. Une matière inutile n'est pas faire l'objet d'une loi, parce que la loi vient répondre à un besoin de la population selon l'évolution de la société. La troisième question, honorable Président, que je pense que ça va passer tout de suite. J'ai lu ce que vous avez proposé. Le bureau que vous présidez aujourd'hui, ce n'est pas vous qui êtes là, honorable Président. Il y a un événement qui s'est passé dans cette chambre, que vous faites semblant, je ne sais pas si vous avez oublié, ou bien je ne connais pas la raison. Il y a une majorité ici. La majorité a basculé. Les amis à droite sont devenus de l'opposition. Et nous devenons de la majorité. Mais vous allez à la conférence des présidents en contradiction de la réalité de notre chambre. Les présidents des commissions permanentes, qui sont majoritaires là-bas, sont minoritaires dans cette chambre. Collègue. Même les Collègue, restez dans le sujet du C'est une débat. matière que je propose. Non, restez dans le sujet. C'est une matière que je propose d'inscrire, honorable Président. Restez Je dans le sujet. propose que ça soit inscrit dans ce calendrier, honorable Président, le renouvellement des animateurs des commissions permanentes et la reconstruction des groupes parlementaires. Si on ne fait pas ça, honorable Président, on marchera à contre-courant. Nous allons décider autre chose. Vous allez en conférence de présidents, vous êtes minoritaire et on ne va pas marcher, honorable Président. J'estime qu'en priorité, même pour la plénière de demain, que nous puissions tabler sur le cadre. On doit avoir de nouveaux animateurs des commissions permanentes
qui reflète la réalité parlementaire de l'Assemblée nationale. Si on ne le fait pas, honorable président, vous serez bloqué et il y aura des histoires de pétition. Merci. Il n'y a pas de matières importantes et moins importantes, de matières utiles et inutiles. Nathalie, si président, parce que on ne vient pas faire des lois parce que batu basala kamibeko. Yango bomoni ba loi ebele oto yaka ko ratifier et sunga kabiso te. Ba memeli bino ka loi bo ratifier to ratifier. J'étais intervenu lorsque tozalaki na katia kosala un débat sur une question si importante, c'était en rapport avec la ratification il y a zone et à libre-échange. Alors, quand nous sommes intervenus ou quand nous avons tenté d'expliquer aux gens, ton lobby, il faut tout ça là, OEP soit lobby. Voir quelque chose. Voir quelque chose, et ça l'état des lieux. Depuis que nous avons commencé à ratifier la loi, les lois sur la paix, qu'est-ce que ces lois-là nous ont apporté? Quand nous prenons des choses qui ne correspondent pas à notre milieu, et cause à la pamba, et ça en continuité. Nathalie Sabat, j'étais intervenu. Nathalie Sibangwana lobby, nous subissons certes des pressions sur le plan international. Pas question de pression. Non, il y a la pression. Et il faut le dire. Ceux qui bossent à liberté, le chef de l'État, le président de l'Union africaine, je l'ai dit dans l'hémicycle. J'ai expliqué aux gens. Nathalie Sibango, na lobité. Nous avons commencé ratification. Nous ratifions quoi? Parce qu'une loi vient répondre à un besoin. Quand la loi ne vient pas répondre, ne répond pas à un besoin, elle cesse d'être une loi pour cette communauté-là. Et parce qu'on importe tout. On importe tout, même les lois. Mundele a salaba loi, même la loi fondamentale, c'était Biloko Basalaka. Il y a Kotika même mise des colonisateurs sur les colonisés, sur le Congo. Et il n'y avait pas de loi qui travaillait pour l'intérêt de ce peuple-là. On a fait remarquer ça. Mais si on ne comprend pas ça, c'est compliqué. Yango Bomoni quelque part, ce qui m'outou a yebi, ni nyazo salate akobana kokopie nengwa. Naloba Nabino, moi si le chef de l'État m'avait demandé conseil, on ne pouvait pas faire des maisons préfabriquées. Il y a Moussa Lanini. N'importe Nabiso, un système anti-incendie non stable. Allez, tu as une maison préfabriquée. J'ai visité ça. Dans la Kisabino image quand je suis passé là-bas. Allez, tu as ça là, on a Kamong. Mais tu as incendié Zawapi. Mais tu as anti-incendie Zawapi. On va construire. Mundele Tangwaye a étudié le milieu. A Pessibino une solution pas seulement moins coûteuse, mais une solution simple et facile. A Talibilo Kobino Bozanango, a Lobi Boko Tonga Bandaku, na O Bozanang. Yango Moui, ba cathédrale Otozanango Tilelo. Kende Kotal, Bachaba barre de fer. Barre de fer, Bachan Koteni. Ce qui est talibat, bazo fêter 100 ans. Il y a cathédrale. Barre de fer exaté. Ciment ezakunate. Argile nabiso kaka. Nyonso. Basali ba brique kuit. Batongi. Biso toboy. Ciment. Ok. Tokoti na ciment. Et comme il y a ba bras de fer. Pour la salle. Biso ba villageois. Namboka na biso. To zachi kotonga ningini. Omoni ba matiti wana. Nde bakotia batie likolo. Ndako etangaka te. Etangaka te. Et Mundele s'est adapté. Je vous ai posé une seule question. Dengue tozalia. Nabiloko à part ba commission wana boyoki ba Jamal bazui bazongi sibana na yeba kimi na mbongo bazongi Liban. Tout ezokendaka Liban. Nyonso ezokendaka. À part owana biso ba congolais ato gagner nini? Parce que ce qui est la kotonga bandaku na ciment lokola tozana ciment ngo tozana ba barre de fer.
tolinga tozwa ba ingénieur civil na biso tolinga tozwa ba ingénieur na biso ibete pesiko musala ezosala les anines. Quand on ne veut pas utiliser le nôtre, soit donner l'occasion au nôtre de travailler. Parce que mbongo wana bakokaki bazotonga ba congolais bazozwa l'amélioration du social d'un peuple bande konangai ezana nini esalemaka mutu azwi musala efuti mbongo ya bongisi vi na ye. C'est ça le social. On n'améliore pas le social par kopesa bapesi même na poto mutu akoloba na te mbongo social ezali bapesa kabiso mbongo bapesa mbongo sala calcul ya mbongo yango bapesa ka wana mwana bafutaka mwana nyonso $1400 soit 1400 euros. OK, bazwi bapesi oyo kabolaka kutu mabala na poto yango wana. Siko tango bapesi mbongo wana mundela za lokola diabi soki apesi na loboko ya mobali ya mwasi bendi apompe yo ba taxe apompe yo banini ba facture à résoudre okomona que mbongo kotikala nango za 10 000 eza mukebo. Il y a toujours ça. Mais pour mutu améliorer vie na ye asala musala futa ye ya garantir vie na ye. Parce que même la Bible dit ceci: tu mangeras à la sueur de ton front. Yango Bible wana lobi oyo akolia te oyo akosala te ali apete. Vous savez, il y a les gens, j'ai constaté deux choses. Je vais vous donner cette histoire-là avant que Nazwa vienne anga lisanga bonganga boyokaye makamba kolo. On arrive naye na nazaki nakenda kozwa ba chaise roulante ya ba personne avec handicap. Na tango na mutuka na bengi un collaborateur ke yaka lokola mutuka na ngai ngana ko gare ba chaise roulante wana soki etikali likolo mutu ako yakozwa yako récupérer ba chaise roulante. Na ye tokutani na collaborateur nanga to telemisi mituka mibali ngana kiti ya kiti to bandi ko memaka ba chaise roulante tozo tia na mutuka mususu ba master moko ba telemi wana bazotala biso tozo memaka tozo memaka tango na silisi na bandi ko kota pour kena kende ba yowana honorable to bayata mai na lobi mitu na bino ezo salata papa mitu na bino ezo salate donc to baye mai awa tozo sala même pas ko simbisa mutu ke osimbisi mutu amona ke osali quand même moi musala. Les gens aiment la facilité. Na lobi mitu na bino ezo salate na kopesa binota. Moi je travaille pour avoir 1 franc. Yo za observateur ya suka pesa mamai. Dernièrement toke quelque part na baninga to telemi al toke to vandi place to vandaki to tiki mituka obike ba petit mi bare ba telemi wa même kozwa soya mai ya ke ba pangusa ta kozwa ilamba boye muto apangusa comme ça tango ko ya vie na pangusa ki okaniselie ta avani wa vie to zali ko batela mutuka na lobi nana ebisa kibino bo bate nana ebisa kibino. Les gens ont cette façon-là de voir les choses, d'attendre facilité. À cause de la taille de mon côté. Le boulot aussi, tu peux en créer de par comportement, de par négo aux alicomibet, au cause de la salle. Ce n'est pas aux apparaissés, aux avanobes, aux autres boulets. Non, non, il y a grand frère Azana Poto. Ce que tu as limpia Kebetio, ou bien Yaya, grand-mère à la liloté. Le coup là-bas, il y a grand-mère Azana téléphone. À l'alité. D'ailleurs, tu me maquilles à 1h du matin, tu kena et tu tiques na hôpital. Wana tanga koyoka, a beti mutu oyebite, écoutez la situation ni, ezaka ke poto, mutu oyebite, soki bato nguna poto bazo kamongo neni. Wana beti mutu, azumbo watindi. Yo wana na soir, okena kapela. Ngulu bazo benga yo prêtre. Et chaque jour, ba boîte de nuit. Chaque jour, place au bamelaka yo zalakaka. J'ai toujours dit, donner l'exemple de mon bureau. Place, moi bureau nanga ezali, na se boîte de nuit ezali. Même lundi, tout. Batu melaka babinaka chaque jour. Nalbi oiwa, bazwa kambongo wapi. Oui, oza libre ya kosepela. Oza libre ya kosala quelque chose. Mais, attendez. Mais Luka, ce n'est pas ok kuna batu bakomi ko tima boîte ngo na likolo na yo parce que ba okuta yo mikolo nyonso oyaka ko senga batu yo yaka ko somba te.
Oh, sombela ngai, sombela. C'est pas possible. On est là d'ambiance. Lukambongo pona osala d'ambiance. Je pense que bande konanga to comprenaka biloko ndengwana. Nos émissions ne sont pas seulement informatives mais aussi éducatives. Yango moni tozwa kata ya côté ya bino. C'est pas là nande konayo. Pesa nde konayo sourire. Tango zozo mo muke kabola na batu, il ne faut pas yo ya yo mongo yebe na kaka mukolo bayiba. Soki bayibi wana nde batu bayibi. Mama na bongisi 20 000. Oh papa, 20 000 na yo wana. Ozalaki na ngozaki ko liana nani. Pourquoi vous aimez inviter les gens à partager avec vous ce que vous n'avez pas voulu partager avec les gens? Malheur na yo sikonde biso to kabolaka. Bisengo na yo moko. Non, attendez. C'est quoi cette histoire là? Hein? C'est quoi cette histoire là? Malheur biso nde tozo kabol. Place yo sepelaka biso to yebakate. Hein? To yebakate. C'est quand même compliqué et c'est bizarre. Nalingi nazwa bien nanga Lisanga Bonganga parce que il a encore parlé. Toka akolobanini. Au moment où le secrétaire général de l'administration touche 204 000 francs par mois, le directeur de cabinet du président de la République perçoit 32 millions de francs congolais par mois, soit un écart de 31 796 000 francs congolais. Ceci représente salaire mensuel de 156 secrétaires généraux. Donc le salaire mensuel du directeur de cabinet du chef de l'État dépasse largement le cumul des salaires mensuels de tous les secrétaires généraux de l'administration publique. Les chargés d'études au cabinet du président de la République touchent 6 millions de francs congolais par mois, alors que l'attaché du bureau de deuxième classe, poste équivalent dans l'administration publique, ne perçoit que 180 000. Face à une gouvernance caractérisée par un déficit de leadership exemplaire, le président Félix Tshisekedi se réfugie toujours derrière la victimisation. Au début de son mandat, c'est son ancien directeur de cabinet Vital Kamerhe qui bloquait. Ensuite, c'est le président Joseph Kabila. Hier, c'était le tour de Moïse Katumbi et aujourd'hui, c'est la femme. Wana venanga sayo azongi lisusu. Bande konanga. Nalingi to meka kosala moi analyse. Après si bino ba chiffre calcul se concentrer lobi tangu na kobeta yango batu bakoyoka ba kosala soki ndenge nini. Soki otali Lisanga Bonganga ndenge bandaki. Voya makasi ya likolo azo finga chef de l'état, azo attaquer chef de l'état comme ici a komi koyembela Martin Fayulu Dialelo. Na lelo. D'abord, vous allez constater que abandi ko kita parce que azo sala, azo monter bancheur pour que babenda ye. Au système ya ke finga babenda yo. Amane zo kende tena kitisa mungongo. Abandi ko sala ba calcul. Abandi ko loba le président Félix liboso azali ko benga président. Il ne le reconnaissait pas. Azali ko loba Martin Fayulu. Alors que tangu la mukezo salema viena nga Lisanga Bonganga azaki na Kabila abwaka muniere tokenda na ena terrain mefe Tshisekedi Constance Président Tshisekedi Constance siko politique oya mbisi elandaka kotema ezo tchola donc okeboye c'est ça la constance de Tshisekedi kokota pona ko se faire l'opportunisme dans les combats. Il y a que bacha l'OPK, il faut qu'il n'y ait pas moutouazana moto comme ça moto wa nous voyons. Ani komisa moutoua la muka pendant que la muka est botama yazana Kabila ministre. Tozo kene na matière à l'obédi. Pour na lobaki que il faut to corriger Kabila comme sous pour que il ne faut pas que Batouba se passer pour des saints, pour des donneurs de leçons alors qui n'ont jamais été capables. Lisanga Bonganga a été ministre, ce qui combien de fois? Ah, ministre d'État. Tant yo zalaki, il fallait que bana kolobake. Yo tango zalaki. Voilà mon ya logique. Mon doit réfléchir malam. Akoloba, akoti ko sala une étude comparative. Que ye tango basalaki, azalaki ministre, asalaki boye. Tawaki kama makambo yake okay kuna na nini? Bitumbe keko bima place okendaki na ba joueur te. Banani babundaki. Ngana otanga na olobate. La suite, yo moko ndem to yibi.
Mais tant que yo vandi, tant que vous allez yo ministre, yebisa biso que yo zaki ko toucher combien, secrétaire général azalaki ko toucher combien. Yo salaki nini na département na secteur na yo ya ministère wana yake. Ba o bazolanda yo, baloba ke tozo regretter pona nini lisanga bonganga lungwa. Est-ce qu'on a regretté votre départ ou bien bato ba sepela? Ne vous passez pas pour des donneurs de leçons. Au moins biso batambo, ce n'est pas de l'orgueil. Nous prêchons par l'exemple. On a pratiqué. C'est ça faire la politique autrement. Et non un discours démagogique croyant que vous allez manipuler les gens comme à l'époque d'Hitler ou bien à Mussolini, qui a manipulé même les intellectuels allemands. À côté de Bango, Naguère et Bouzoba. Et quand vous parlez, sachez qu'il y a les gens qui vous suivent, il y a les gens qui vous connaissent, il y a les gens qui vont vous opposer vos propos par rapport à ce que vous dites. Voilà la classe politique. La classe politique. Système ya finga babenda yo. Au fingi pe ale. C'est pas possible. John Numbi n'a pas répondu à l'invitation. Caleb Moutonde, toujours en cavale. Azomonanate. Bilombe Bakini. Batoamakasi Bakotima. Mais ça me fait mal parce que John Numbi n'a procès. Yasebeya. Babenga Kaye le renseignant. Il avait parlé, il avait donné des informations. Et c'est l'occasion que Oye Opesi. Ce qui yope au comme on a chapelet le gola. Major Karine le soit communal. Ya bimina ya rouge. Les cambo ya chapelet. Ce qui boende bato ça. Qu'est-ce qui fait que bato? Au comment on a caso sala makamwazo sala. Dès qu'a commis en prison, a commis pasteur. A commis ko sambe la makasi. Magambo. Po nini motema mabe boy. Po nani yo motema mabe boy. Yango bande konanga ozomona quelque part batu balorité chef de l'état ndenge vienanga lisanga lobi azo se cacher derrière victimisation et avant c'était que caméra azo bloqué après Kabila après Moïse Katumbi lelo wana azo sala clin d'œil na Katumbi okomi ko sala clin d'œil na Katumbi pour que bah viens biso ça c'est vraiment ça la politique. Viens donc corriger Bino. Vous allez apprendre à faire alors la bonne politique. Donc corriger Bino. Donc corriger Bino. Beaucoup ça la bonne politique. Vous savez la différence entre un parti politique, un groupe de pression, un mouvement citoyen, tout, naba onge, ezanine. Et ça que les partis politiques, azo bundapona kozwa pouvoir à exercer Yango le plus longtemps possible. Le mouvement de pression, le groupe de pression, oh, tu sais, le mouvement citoyen n'a pas onge. Bango Moussala na bango zaya pour influencer les décisions, il y a ba gouvernant pour que bazo ba décision ya malam en faveur de la population. Mais aujourd'hui, je pose même la question, j'ai dit même le gouvernement, oh, beaucoup mona ba jeune ya lucha, beaucoup mona représentant ya Filimbi. C'est un mouvement citoyen, c'est un groupe de pression ou bien c'est un regroupement politique. Mais sous une autre forme. Yangonga na lobaka na bato. Qui est apolitique? Nani? Aza apolitique. Mais quand vient nanga lisanga lobi, lelo il se cache bon, nasuka nango vient nanga. Yoga nazo ebisayo. Si le chef de l'État aujourd'hui déclare que il faut qu'il y ait la représentativité, il mérite. Au moins, il y a une attend que la classe autotanga kabiso na kimukolo. Il y a droit administratif. Et ça, un régime babengi, régime d'inégalité correctrice. Moussala nangwe zanine. Face à une inégalité,
face à l'injustice quelque part, Mokonzi peut prendre de manière temporaire une décision, peut mettre en place ce régime d'inégalité correctrice pour que et corriger l'inégalité Moussousso. C'est le cas, il y a représentativité de la femme. Quand la femme, on trouve que la femme est marginalisée, le chef de l'État peut prendre cette décision-là. Et ça, la notion à Mike, il y a même ceux qui... Parti na yango ba membre ba yebanakate. Ce principe ou ce régime d'inégalité correctrice vient corriger une inégalité dans un domaine précis. Et le chef de l'État estimé en tant que chef de l'État, de place aux hommes, quelque part là, Moutsoki a commencé sa niveauté, a commencé à lingua. Il a voulu la représentativité. Ce qui yo n'a parti na yo, on respecte la capacité, on qui pas capacité pour que bazala na poa mon kobo. Mais etalio, yo c'est là ceux qui m'ont coloqué à pouvoir appliquer yango. Il nous fallait alors enquêter comment yo gérer d'abord cabinet total. Tokotinda yi chef. Balo bateke ba komi ko sala chasse à l'homme. Non, on va voir comment vous allez gérer. Okoya ko pesa ba tous les sons awate. Prof nanga Jean-Denis Kassese. Il faut organiser des séances avec acteurs politiques et bavandi. Oye au tangisi bango, moi notion il y a droit administratif, moi notion il y a science administrative. Bah tu vas comprendre quand même comment la chose publique doit être gérée, comment l'autorité peut prendre des décisions et quelles décisions. Nous devons dire à l'équipe na média. Ewan, abandaki ko c'est la, oh abandal, les lois bandiko ko c'est la ba maman. Oui, monsieur, sorti yo ozomona que ezalakate. Lelo fati beto azo pesa ka batu leçon ndenge ya kozala na mwasi. Différence. Nazo sukisa. Ba maman nanga ya livre de femmes parce que nazo lobela ba maman lobi basanganaki. C'était plein ya kosakanate. Voilà. Mois de la femme et Sili. Donc, to clôturer Miloulou Yakokanga, mois de la femme 2021. Todo c'est la seule qui nous a malingi, na mobu oekoya, kongo toko balisu na mois de la femme. Voilà les lots et souki. Amen. Ligue des femmes, viva! Viva! Ligue des femmes, viva! Viva! Ligue des femmes, viva! 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 Tshisekedi, héros national, Félix, président de la République, élu démocratiquement au
liboso napesi nzambe merci ye nde maître ya temps na circonstance ye moto apesi biso pema oyo toza nango po ete mokolo mwa lelo tokutana na stade oyo nzambe na biso abongi na nkembo mpe na lokumu yango tokobetela ye maboko minoyo paske na mboka na biso nzambe atombolaki moto ntango tozalaki lokola bonyama tozali koloba ya kobatama oza na bosolo kati na yo mwayo oloba ngo eza te paske bakoboma yo bakokanga yo me nzambe alati motu mpo na kotalisa ete naponi motu mpo azala bonyama te kasi azala lolenge na nga mpe na lilingi na nga yango na occasion na souhaité bino joyeuse fête de Pâques toutes les mamans de l'UDPS. Kofinga te, koyina te, kokabwana te, mais na kati ya bolingo. Je me rappelle, en 2013, je crois que c'est là que mois d'août, octobre, comme ça. Voilà, tous les monde habitués, la vérité désir, une période. Il y a qui ça explique à l'objet. Attends, aussi beaucoup de l'eau. Mais ce que vous voulez, vous avez quand tu as sauté. Tu vas nous savoir de l'éveil. Ligue de femmes, viva! Viva! Ma maman, les deux ans, mon colo monene, parce que mon colo y a fait ya Pâques. Bon, c'est un an à Ezaliete. Yes, ma fille a assez qu'on a mis thème à la vie. Yes, ma fille a assez qu'on a bon pour une abino. Pourquoi ma maman y a sika? Makanisi ya sika et moi ni selo ya sika. Pourquoi les autres ont pouvoir toko wanga na ngote eza ya biso zamba pesi biso yango maintenant les tozo zamba zo tambisa na biso olie toza la kana biso moko zamba konsa na biso na alias ya FCC cash différence de na Israël. Tango bazo kota na Josué. Zamba lobi bawo wana kolongola na kolongola bango na nute. Boko fana na bango. Kasi boso bizali na bango te. Où fait pour vivre, où vous les miens. Mais à la nation, où les vendredi déjà, il y a Israël. Mais ça va continuer à le vivre, n'a pas le baron sauté. Bino moko mokende, boko vivre na bango. Kasi bo sala nende dole bango basala kate, bo so bisale na bango te. Ngane na kopesa bino makasi bino moko bengana bango. Pouvoir tosangani na bato to bando bonisa na bato bazo ko finga biso to bino to fandi skamo ko pona intérêt ya boka maintenant to fandi to moni que intérêt ya boka ezate parce que fati béton tata oyo bozo mona bono biso to boti vision ya zanango
y a peuple d'abord wana eza lukuta te azosala budget te azoluka kobimisa mboka na libulu oyo batiaki na ye moko akoka te esengeli mpe atali nsima na ye amoni batroupe amoni bamama nalobi bamama parceke naza liboso ya bamama bajeune mpe bazali bato ya bonne volonté mpe bazali me ngai nazolobela bamama mpo bamama c'est une force moto oyo aza na bamama aza na bokonzi pourquoi parce que na kati ya mwasi Zambe atie ba potentiel na qualité oyo euti na moto ya mokili te euti na Nzambe ya moko mais soki totia ngo na misala nde tokomona mbalo nango bamama soki mboka na biso etamboli mabe etamboli malamu te yebake tozali na part ya responsabilité alors biso oyo toboni bitumba na Tshisekedi kaka na Nzambe toyebi banzela mosusu te abanda kotela biso bolingo bolinga Nzambe na bino bolinga mboka oyo Nzambe apesi bino bolinga na mpe bino na bino mpe maloba na ye devant les mamans azoloboke mama bino kozalaka mwinda soki bolingani kati na bino bamama bolingo wana ekopanza na parti mobimba ya UDPS mpe ekopanza na mboka mobimba yango nazotuna lelo bino motuna bamama mpo na nini koswana kati na biso baterele kati na biso division na kati na biso makambo kokabwana kati na biso antuka tosenga ke ndenge tozokota na fete ya Pâques eza na kati ya Pâques oyo makambo wana ekende mosika na biso tozala bomoko tolingana na solo tosimba président na biso Fati Nzambe asunga ayoka losambo na bino bamama apesa ye mayele po ete tokende liboso mwasi ya UDPS azalaka mwasi oyo azalaka kote bakuba de doctrine te c'est-à-dire que lelo ozali awa oyoki ke no bazokaba liputa kuna yo wana okei bazokaba triko kuna yo wana okei bazopesa 1000 francs yo wana okei mama zonga na kati ya vision kobima na vision te soki obimi na vision moto abimaka na vision abetaka libaku totikala na kati ya vision makambo mosusu toyokaka mama epesaka bino lokumu te franchement je vous le dis epesaka bino lokumu te poza na conseil wana mokonzi monene akoya boye bakopesa sango bakolanda na bilili des femmes de l'UDPS les femmes combattantes nous on combattait les mal na kati ya UDPS bolingo makasi moye totika esika na makambo mabe ezalaki te me lelo makambo mabe ezali kowuta wapi no bamama tozala na eloko moko il faut tokanisa bomoni soko sololi na président Fati azaka na souci makasi aza conscient que peuple nano azwi misala te peuple nanga nano abongi te nano alie 3 fois par jour te ayebi yango mais kobosana te ke eza na bato mosusu bakolinga te peuple congolais asepela mais lokola Nzambe atongoli ye mpo na bolamu ya mwana mboka biso bakaide mpe toza na kondima te akokotisa biso na kana tokovanda na kina na kana tokolia kitoko tokozala sécurise
tokozala na kimia bana bakotanga na kimia parce que pasi na biso toleli mingi bamama motema na yo ezali mabe nzambe aza kati na yo te waya fokolo bibuke eza te biso tozali koloba na ligue des femmes tolobi balamu tozala na baministre 44 na biso PDG, le bourgmestre, le gouverneur, et tu étais très d'accord avec nous. Ce qui est une réunion, tu es là, en tout cas, il y a 600 francs, il y a 600 francs, tu sali, tu cambo, et tu es la maman. Maintenant, tu te dis, il y a des cas qui n'ont pas ça, c'est que tu as besoin. Donc, baoye bakotela botoyo, baoye bakotela botoyo, baoye bakotika biloko wana, bozala eloko moko po bozoye bozoluka. Voilà. Et c'est ça, philosophie biso tozanango yangwa. Quand vous estimez que dans vos partis, maman bakoya kapona, bobini sakabango, bokom sakabango so kindengeni. Non, il y a quand même les gens qui pensent que la femme peut mieux faire. Voilà comment l'honorable Christelle a sali plein. La première, depuis l'existence, il y a Parlement. Elle a innové. Une jeune dame qui vient d'arriver, Otomi Benga Kaba, député stagiaire. Bien que dans notre domaine, ils ont dit dans la presse. Mais les femmes ont des valeurs. Bazo mérité Kabo Binisa Kabangote. Bosenga Kabango Kimakangote. Yango pena lobaka na ba mama na biso. Ceux qui ont la possibilité, c'est tout bana ba jeune fille. Tanga classe, tika blague. Parce que tant que mutu ezokoka te ndo kokende koteka nzoto. Soki mutu ezosala koteka nzoto te, okosala. Soki okolinga mobali okolinga ye parce que mutema na yo elingi. Okokende kuna ba ridiculiser yo likolo $10, $20. Alors que baboti na yo bakosala nyonso pona yo. C'est compliqué. Ba maman na ngai batinde linga kutu message. C'est Tambwe. Ngai ndeko Marceline Tumba, protocole ya Ligue des femmes. Na tindelo message oyo. Siko biso ba protocole ba maman na yo ya Ligue des femmes. Koto sali yo nini? Sourire yango yo pesa kaka na bakoka. Siko ko kosa bakoka te ko ozwa sourire te. To sali yo ni to na posa pe o ya pe pa na biso. To za posa ko mona tayo Eliezer. Boye kaka papa. Ba maman na Ligue des femmes to na posa ko mona yo yaka. La bien biso pe sourire. Maman Marceline protocole la Ligue des femmes. Papa Eliezer na pe so ba mbote na ngai ebele papa na ngai. Mwana kolo lopango yo mwana ba mama. Kobosa la biso te to kangisa ba photo na Sainte Thérèse oyebi. Yaka to mona yo, yaka to mona biso ba protocole la Ligue des femmes. Yaka to mona biso ba mama na yo, yo za mwana biso. Mwana ba mama, mwana kolo lopango. Tala biso ya kotala biso. Toza pe na posa na yo. Oyebani na yo lelo te. Oh, komi député te. Ozoyeba na terrain ya ndili. Tango ba combattant ba mema yo na ngapeka ba ke na yo. Okimi oye, ovanda kinde liboso na ngai. Nazo rappeler yo po yeba ke. Toyebi yo koyeba biso. Lisusi te po toleki pe ebele bato oyebani na bango. Topesi yo mbote kanisa pe ba mama ya Ligue des femmes ba protocole nde biso toloba bo. Kanisa pe biso. Ba mama na kobosa na bino te. Na ko luka programme na sala. To sala pesa moninga sourire pona bino. Toko sala, boza ba mama nanga. Heureusement vous rappelez bat. Po awe comment dit kaka? Eliezer muto Moïse Katumbi, bato Moïse, Eliezer muto Félix, mais finalement oh batelemi, allons ngabona. Muto Moïse, muto ensemble. Yoka ba mutusu pe na kati kune pa Moïse. Ah wana muto Félix. Wana za na bisote. Tous les coups sont permis en ces moments politiques. C'est qui s'en déconne, joyeux anniversaire à toi, Guédalia. Elle fête son anniversaire, la grande. Nazala bana, tangu nazala kazala bana wana ndenge na yokaka. Et chaque fois que je suis avec les personnes avec handicap, na sepe la ramini. Yangona lo bakana bandeko. Ozana possibilité tangu ozozo 100 francs. Kanisa ko salata malamu muke parce que kotika la kole. Kanisa tamuke. Kanisa tamuke ko sala malamu. Yale zalaka ya kotindika.
Plus 243, 998, 311, 332. Alors, tozo suki sawana. Yango pe gouvernement sama lukonde. Boye banani bokocha wapi. Banzele zo kufa. Natali sakabino tango tokenda kabinda. Donc, ezana place moko babendi Jérusalem. Ozomona ke awa koto espace ezate ya ko dévier, koto espace ezate lubwa ku koto lubwa érosion zoya. Donc, tikali ka place otie ba pneu. Je crains que catastrophe est salée. Et c'est la même chose. Bozomona. Kota kabe akamonde. Les ceux qui chefs de l'État zo kende pour que akende na kabe akam akende na mupompa akoleka ndeni. Il faut qu'on ait banani à côté wapi. On ne va pas au gouvernement pour fêter, on va au gouvernement pour travailler. Alors travailler. Mutu ko salis. Il y a que ceux qui ont longwe au bani ko sala bila. Et ça bilo ko ba bien ngali sanga bazo salate. On obita on azalaki ministre. Voilà makamungana sala. Nazo souti ça na un communiqué. Na lobaki na bino fois passé que JFM azo sa l'effort pour servir ses clients. Nandenge yake eloko mabeza late. Ngape na lingakate eloko mabeza. Et chaque fois qu'il a un problème, il le gère lui-même. Nazwaka ba plainte te. Yake o agence wana basalibo nazwaka yango te. Na sale la kabatu publicité te pona mbongo. Na sala ka promotion à ba Congolais qui s'affirment, qui prennent au sérieux ce qu'ils font. Na ebisa kibino. Ezanga bandeko depuis soki 2 ans. Batinda ba kolie vanda. O communiqué tozo pesa eza nabite soki tolo bani. Nazo pesa ba numéro. Numéro CH04/41. Expéditeur Azandebo. Colis depuis Vanda. 89/33. Expéditeur Luzayadio. Depuis Otinda Colis Nayo et comment à Kinshasa, ça fait ce qui 2 ans. Colis Moussou numéro 99/49. Expéditeur Didier Tegamani. Depuis Otinda Colis. Tango nazo tanga bino wana. Ce qui y a yo quitté. Tindela e moi vidéo oyo. Olobi ba komi ko bele la yo na télévision. Kene ko zo eloko na yo tinda. Pona Bruxelles 17/51. Expéditeur Moussafari. France 6/51. Expéditeur Funzi. 48/41. Toujours na France. Expéditeur Nana. 5/44. Toujours na France. Expéditeur Eliana. 44/39. Toujours na France. Expéditeur Jancy. France toujours 200/27. Expéditeur Alphonse. France 87/25. Expéditeur Diakese. France 27/33. Expéditeur Mabela. Bandeko to tangi ndeko Ndebo, ndeko Luzayajo, ndeko Didier Tengamani, ndeko Musafiri, ndeko Funzi, ndeko Nana, Eliane, Jancy, Alphonse, Diakese na Mabela. Botinda bakoli na bino na JFM service. Ti lelo bozwaka te. Botinda jango pour ke bakalinga ou bien basala ndenge nini. Tozolekisa communiquer avec insistance ya que botinda bandeko boyebisa bango baya kozwa bakoli na bango. C'est vraiment important. Nazo suki sawana pona lelo mituna lelo pak. Bolamu na yo se pelisina. Tomona.